ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Nabituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Tonton Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais il comment tu fais? Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui n'ont ils ont chargé les lots. Tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle. Ils ont cherché le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola. La conteneur est direct 45 jours sur le bureau là. On a ça sur le bureau sur sa voiture vraiment. Mais quel est le jour y en Angola maman? Antonio Miala. Moi, on balaye wana. D'ailleurs, je peux yaka, rita yaka. N'Angola ça ouais. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola, ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalaka. Oui, ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zakawana. Bara Mathieu. So komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc so tout le na rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko toza biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouri, Zignon, Soba Mesana Kolanda, Irène, Masiandoki TV, oh maman abino la cabino, kakaba, histoire vraie pour essa la bino, bavre ma kassi, Nabanda Kunabino, partout Bozalin dengue na lobakanza mbalola, apambo la bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozela kama solo ya Irène, Masiandoki, essa la ka vraiment bien ma kassi. Yango to ebisa kabande ko nyonso bazolanda biso partout ba, oh nanu ba sabona na site ote, bo sabone, oh site ya maman abino bandeko déjà bo sabona bo partageaka parce que biso to la ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to pesaka merci na bandeko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor na biso officiel Betty la patronne moi celle qui mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so amebla 22 ndaku na verchache ezala kayo Betty la patronne to bo sanité fifito mola japonaise maman na Erastine na kati ya bunde Stantine voisine balobi ya kati wumela merci na ebe ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama tokenda kabongo na mama Lili Mwimba ya papa Oscar to bosanite ko pesa bandeko balanda kabiso na kati ya Londres ba bisou tolobi Beatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo couple tokos ya kusamba ezate mama bibi chez Mwanzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même ba mourir na ba mourir maman Irène Masiandoki ayaka bouye nazo profiter ko ebisa bandeko o bazaka na poto ba diaspora bozo kende Kinshasa bozo lukeska moko ya kitoko cadre ya propre pona kolia restaurant Sipe Aubergne ezawana pona bino et pa ya mama Sylvie Mwanzaka chaque samedi dimanche tozana buffet africaine kolia kitoko na prix ya bien yo mto uti poto mesana ka kape la kende ko découvrir restaurant Sipe Aubergne classe net na film bandeko bozo benga mama Irani pona fatu
scène la sénégalaise boutique na biso shop Akano Fils Fashion eza wana pona bandeko nyonso boza na problème ya mabumu ezala mwasi tope mobali benga Fatou Sene bagen ya kitoko eza kuna la sénégalaise azoteka bagen olati yango ezotraite libumu pe ezokita ba mama na boutique Fish Fashion eza na biloko ya kitoko ebele bobenga kuna bokende ko découvrir ba soutien ezali ba garantie ba bijoux fantaisie ya kafu kafu eza kuna biloko ya qualité ezali pa ya Fatou Sene la sénégalaise. Merci pour la patience et fidélité ba mourina ba mourizi nyonso tobo sanate ko ebisa bino ko bongisa tentire eza makambo mais solution ici tozwa et pa ya mama Cornelia Lutadi la mwana télé sinakati ya Bundes grâce light cosmétique benga logo na yangwana batia care bozolanda émission vidéo bozomona logo ya mama Cornelia benga obongisa loposium toza opakola bipakola pakolo koma na ba cancer to benga ka luvambano okoma na ba tâche oza na problème ya po benga mama Cornelia Lutadi la mwana télé simosia tata logo na yangwana grâce light cosmétique. Voilà, merci pour la patience et fidélité mama Irene Masenduk ayaka boye na epona kobeta bino lisolo moko eza ya mukuse ndeko na biso ya mobali abenga na kati ya Londres tanga azopesa mama Irene lisolo o maloba ya ndeko ezoyoka na malamu te vike ndeko abela esengaki mama Irene fotia vraiment mayele mingi pour comprendre pose ya ndeko oyo ndeko alobi na mama Irene Masenduk boye mama Irene pesa conseil na bandeko na ngai mibali ezuita moko nazolanda onde tinzoto edingana nga navandaka na ndaku ozolobela trop à propos ya ba comportement ya mibali pe ba comportement ya basi ya poto ke basi ya poto bazali malamu te mama Irene oto kolanda émission moko salaki ya mwana mwasi moko utaki Congo o mobala bengisaki mobala ndeko ko maltraiter lelo mwana mwasi wana azwa mobali ya mundele mama Irene nga nazali victime ya ba problème wana yango na bengi opesa bandeko na nga ya mibali conseil parce que mibali mingi tozomona basi na poto baza mabe me basi ya poto nyonso te baza mabe beta sete lobaki mwasi nyonso aza ndenge moko te pourquoi ndeko mbali alobi boye mama Irene soki te na mwasi mususu aza na posa libala aza na ba principe na vie ndenga banda komemela bolingwa yo na ye yo banda komona ondire aza teti banda komona lokola aza impoli basi ya bongo baza mingi ba fille bazaka na ba principe na vie na bango bazalaka ba jara ba fille oyo baloba mingi na kati ya bolingo na bango ba jara ba fille ba silika rape mingi ba jara ba fille balinga komona bêtise elekate mama Irene biso mbali to comprendre kango te nazaki na mwasi na nga na kati ya ndako tobota na ebana mama Irene mwana mwasi to bande ko vivre ndenge nini moi mwasi kamnyo songa na kusala ifo luka ayeba il faut luka alandela ka vie na ngange bande ko déranger nga na koma ko silika na bokomi ko landela vie na nga makasi est ce que yo muto bengisanga na poto mama nga na ko comprendre moi na mwasi wana te nzoka zaki na mort na nga vrai nzoka moi mwasi zaki na posa libala zaki na posa to vanda lokola linga ki to vanda alinga ki ba bêtise te alinga ki buzoba te mama Irene au mona moni ya likambo moko boye na salaki na yebisaki ete ake ko découvrir ngo ye mama Irene akotomboka likambo répéter sous témoin nga pe na tomboki na bi o ozo nanga répéter te pona na selo wana mbongo nanga na makambu nanga moya oni na kati akoyebisanga ezalaka boye te na vie ya couple mobile avant que ça likambo fo ayebisa mwasi ama yanga bimemo mwasi azomona enani na bande komona mwa mwasi ndio tsanga mal à l'aise mama Irene comme si to soigner na obenga bandeko nanga na pesa rapport mwasi na ndako ko menacer nga ko simbanga akomata atana zana problème ko benga ka bandeko na otina ngana ko yebise na benga bandeko nanga te pona nyengo kabolanga bibili bala ezala ka boete mobala yebisa ka makamoni ba famille te nga pena ko yekosoma na famille nanga ta be talio soki ko lobate muto koyeba nga bandeko nanga ba koyeba mama Irene mwa mwasi ande ko lande la vie nanga surtout ceux na seli kambo na yebisi eta découvrir ngo yemoko mama Irene ko za la guerre na mona suli kambo otenga mi komisinga lokola mwa no bolikamni mama Irene bande ko comprendre mwana mwasi wana te nzoka zaki fille ya ba principe azaki mwasi ya mayele posane zaki ni alingaki libala alingaki tovanda très bien po azaki na ba projet à venir nga nazaki komona ndiaza makoma kasi mingi mingi nazaki komona aza teti pe nazaki komona impoli nzoka azalaki impoli te pona nyonso to bande kopotana azaki na benjira kofinga ngati loko mama na yo koko na yo lomi mabe en tout cas azaki kobimisa na monoko nete azaki kokena nga sko dur na changer mobala azalaka boite mobala sola na mwasi boite bande koloba mobala azaka na tendresse mobala sela ka mwasi bemenga moi mwasi azomona enani mamera tellement de koloba nga mingi na bomaki libala toyokana kite libala ekufaki mama Irene pesa bandeko mibali conseil tango na bomi libala na komi siko kolinga basi ska na ko découvrir que mwasi
azalaka ndenge moko te mama Irène naye comprendre que moi mwasi wana azalaki mwasi azalaki na baprincipe na vie azalaki mwasi abandaki kose respecte azalaki mwasi azalaki na posa libala alingaki tozala malamu mpo azali na langage mo mama biso bande koloba soki omoni mabe mpa mobali luka obongisa yango mpo ye nde bokovanda ne vi mobimba soki okoti na basentiment otiki mabe wana yo moto kosouffrir azali koloba langage wana mingi na banda kocomprendre te mama Irène to na bandi bilingalinga nazwa basi nde naye kocomprendre ke mwasi azalaka ndenge moko te mama Irène azwi basi ya basorti nyonso tina bengo pesa bandeko ya mibali conseil maloba na nge ezoyoka te tina ye kozwa mwasi oyo ameminga na AVC nauti kosala AVC mama Irène pesa bandeko ya mibali conseil basi baza compliqué mwasi soki alingi yo bareaction ekozala kitoko mingi te yo omona lokwa azoderange yo nzoka eza amour mwasi soki alingi yo aotike lotan te mwasi soki alingi yo akozala zuwa omwana asi azuwa akomi koswanisa yo mwasi aza na posa obongisa eloko mo me façon azoyela yo moko fo kola oyebake mwasi oyo aa na posa ya boye mama Irène azangaki mayele wana naye kozwa basi naye kobala na nsima mama Irène mpona keno molai te loo nasala AVC nayaki siko kocomprendre basi ndenge bazalaka yango wana kozala mokuse mama Irène akobeta vraiment vie nanga mobima te parce que batalondre bakocomprendre conseil naye kopesa yo lokola olobaka bato balandaka bandeko ya mibali soki oza na mwasi mo azoswanisa yo mingi azoloba mingi vanda réfléchir tala ye azoswanisa yo na baposition nini posa na ye eza nini vie na ye ezalaka nini vision na ye eza nini aza mwasi alingi libala to alingi libala te eza na basi mingi balingi mabala na bango me balingi nde buzoba na mabala na bango te bafille ya mayele bafille ya principe mama Irène na nsima ye nazwi basi ya kitoko ya pembe ya tai ya bassin mama Irène me nakomi na AVC esalaki nakota ndako maloba ebimaka susu malamu te vi nanga ebeba nakoma koregrete mwasi oyo nabalaka liboso nabotisaka bana lelo aza na maboko ya moto mosusu mama Irène mwana mobali wana azwa bonheur mwana mwasi wana komoni bokolo baza makambo makasi toswana na ye presque chaque jour toswanaka mama Irène alembaki mwasi nakoma komona otsanga mal à l'aise après tant tokabwani na bandi kozwa basi na ye comprendre que mwana mwasi wana alingaki nga makasi azalaki na posa libala alingaki tozala na vie mo tozala na transparence tozala bien to vivre bien to bokola bana nga na banda comprendre ete naza omona impoli azoganga mama Irène mena okuta siko na bempoli na sima na ye na banda siko koluka na ye ba mwasi liboso tango na banda komona impoli afinga kanga ndetini mama Irène namona ti lelo na mauvais souvenir injure moi mwasi na finga nga te mama bana nga ezati kenaka nta finga kangani ezati meto banda kuswa na zo loba zo mata mama Irène na ko comprendre lelo ke azaki na posa libala abanda ko talisanga ke makamba libala ebimaka libanda te bayebisaka bafamille te makamba libala ekendaka bongo te mobala libala abimaka te kakei saki ayebisa mwasi esika kei mobala libala autaka mosala te aleki na bashopa te mobeta masolo mwasi alambaki aya kolia retard mobala libala aliaka na bandaka bato te mama Irène nyonso naza komona ke aokanga vi nanga mponga azali na posa na vivre yango wana ayebisa mibali mingi bobali avant bosali vite nga nakutama na kawana mwasi na balaki azalaki deja mayele mpona koloba ke mwasi akolaka liboso mobali ntango nabali mwasi ayaki na vision ke ye aye libala fo aconstruire ndako na ye fo bavandala mobali boye nga ebandaki kosimba te nga azalaki na posa na oti mosala naleki na shop na oti mosala nasali nanga boye nakoya na ndako nasali boye naosala vi lokwa naza nga moko nzoka vi nanga fo na partage ngo na moto nyonso na kosala fo nayebisa mwasi nga na bandaki kolinga bongo te mama Irène naye kocomprendre après naye kokuta siko na basi ya mabe ya bempoli o bamemanga leo na AVC mama Irène pesa conseil na mibali loba na bango kaka eloko oyo soki oza na mwasi mo bozo se comprendre te bozo swana koloba te kazotia mal à l'aise papa luka o réfléchir oyeba mwana mwasi wana alingi nini na vie soki omoni eloko alingi eza malamu te tika soki omoni eloko alingi ekomema bino na veni ya kitoko bovanda mpo bose retrouve ndenge na se retrouve te nazwi basi ya kitoko ya joli ya pembe ya bataille me lifuti nanga AVC na kota ndako nalandi yo mingi kopesa bandeko ya mibali conseil mama Irène basi mingi baya mabe te basi ya baprincipe bazali basi oyo baza na maturité basi oyo balingi buzoba te me biso mibali tomonaka basi ya bonde baza bempoli toyebaka valeur na bango na nsima pesa conseil na suki na nga papa lobi napesa bino conseil si boyoki oyo alobi yango nazoyebisa nzambe mikolo kaka yesu masi ya kumbama parce que eza na mibali mingi baconséquence ekomi kokorge bango mie ke conseil lokola baconséquence ekomi kokorge bango mie ke conseil topesa tan bamama bolelalela te topesi 2 ans
totala nzambe aosala nini mpona mabala na bino mabota na bino bafamille na bino oyo bozolela baproblème ezosila te bopesa nzambe tan mobali oyo acomprendre ke azalaki na mwasi azalaki fille ya baprincipe mwasi oyo azalaki na maturité mwasi oyo alingaki ndako na bango ezala malamu mais ye lokola mobali akolaki nano te aye kocomprendre après ekoma trop tard papa azwi basi achange abali mais lelo abénéficie kaka na AVC ovine ebeba na âge ya 55 ans papa déjà akota ndako alobi awuti kobala awuti kobela pardon ça fait 3 ans donc papa zanano 53 ans 54 ans mobala zanano mais akoti ndako pona AVC à cause ya basi abandi ko raisonner mama bana na c'est trop tard azala maboko ya mutu mususu etikali lisolo papa pesi conseil o azala mato ya koyoka ayoka o azala mutema kobomba abomba tokomi na biso na suka partager kama sola mama Irane Masiendo identité ya Bundes yope mutu zolandanga soko za lisolo ko hésiter te benga biso tokotanga na biso kombote tokopesa ka conseil nde to sela ka proverbe 19:20 zambalola apambola ndeko mobali ozu lisolo ko hésiter te vanda sala analyse ya vie na ona mwasi bowelaka nini boswanaka pourquoi mwasi alukaka nini yaya peut-être ozala mwasi ba principe peut-être ozala mwasi ya maele peut-être ozala mwasi azolinga vie na bino ezala malamu lokolo wana no comprendre te nde to bambeli bakolaka te wana pusa kosakana mukolo ko comprendre peut-être ko tika espace te bakokangela espace kotika ekozala te mutu muso ya okanga espace wana tango kolukozonga ekozala trop tard nzamba pambola bino tokutani mbala stima bisous bye bye. Eh oui, bah tuninga décor aza wapi boye. Ah, décor azwami na site kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Eza espace pona yo, pona nga, pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP, yoka ba avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo eteli réseau bosana. Tozali nzinga ya quartier ya investisseur. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Epesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Eko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le Cité Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.